plaisir na bino pona kolanda émission ezui na yango bande ko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezui bino betika tekime ya zobe tata ingira oma bota parce que dans la République démocratique du Congo pamba tema yo bazali ko mosala mato yebite ba kongomani soki peza bazali ko kanisa nini ya solo ete tolobaka yango tango iso mabeso ki ese omi na kati ya ndako na yo okolinga te otika mabe wana ekoma po ete mwana salaki to pende ko salaki ya solo biso banso to yebi ete mwana ko ba fekisa to tulo yenda zali base fe cause mai o bazali ko komela biso pamba te asali mabe na République démocratique du Congo na ye na makabila na bananga oyo lelo nanga lelo ko la sauver kasi yambo penza toko bala mai oto ntolo balelo pamba te bilo baso yebi ete awa tolo baka tout ce que les gens disent tout bas était de musaka ba insanité. C'est pour cela que nous allons bongo océan du Congo chez la libération et balé et boyambindo. Alors bande kolongai tous dans une vidéo le lenge kali papa la biso a réfléchi ça qui tango bazalaki komo tuna ye fona ko sauver mwana mboka ko Félix Antoine papa toyokani sikoyo natia maboko natia chilombo maboko yo okamati voisin otiki porte ya ndako polele na butu akotela biso akoti abomi papa abomi mama soki biso bana yo totika toyebi kende kona biso yo nde akotisaki moto wana tokosala enini mama Maleka ozomona nde likambo yango wana Kabila moto nyonso ezala congolais ezala étranger balobi Kabila anyokoli Congo abebisi Congo eza eloko ya ko démontrer te eloko ya ko démontrer te sikoyo biso tosilisani na ye nde oyo kardinal Mosengo alobaki soki Chilombo akamataki telefone abengi modinga na ye oyo aganyaki mbele Kabila asilaki mbala moko le château Kabila allait s'écrouler nde alobaki na France. Donc ngamo ko muto naza koloba yango te batu nyonso bazali koloba yango yo kamata Mosengo lokola moto pamba te soka lobili kamwa ndenge wana yo sikoyo okei ko sekwisa ye o sekwisi ye anyokola lisusu bato yo batikala kilore auti kokufa na otia maboko na ngana makambo ya ndenge wana te na kele kotsa mutu na ngana makambo na ebite oyo na français balobaka l'éternel les aboutissants yo okei mama Maleka moto akamati présidence apesi ya république ya mboka lokola Congo o nauti ko décrire awo ezali gratuité yo pesi eloko nini en échange de quoi otuna yete yo otuna yete yo ba pesi yo présidence yo opesi nini quelle est la contrepartie yo opesi elingi ko lobo oyo bozako yoka accord secret nde yango wana accord secret ezali ba immunité ba pesi Kabila te parce que Kabila avait déjà ça na loi ya Assemblée nationale. Il avait déjà ba privilège na ba immunité nyoswana. Donc accord secret ezali eloko mususu eloko yango nini oya motuya ya contrepartie d'une présidente de la République d'un pays comme la République démocratique du Congo otuna ete sikoyo lobi na ngana kotsa mutu na ngakuna na kati ngana za Yesu te oya kosopa makila na epona masumu ya bato mususu ko Yesu pe azalaki na possibilité ya kosekwa ngara kosekwa te la mort n'a jamais été une expérience. Donc mama Maleka bande ko bolandi pe la bokebi ya solo lobi mongo poisa pamba te ya lobi azali Yesu Kristo te oya kotanisa makila na ye pola disekwa ya bato ezali ya solo baiko ngomani bazali ba Yesu Kristo te pola nini mabe ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo ya azali bongo komoyo kate bobele matoi mangongi basekele na ye oya sala ezali tango o ndabimisa pote basekele wale ezali bobele ya balkanisation équipée pour la télé États-Unis d'Amérique mana nangana kunya dola ngana États-Unis d'Amérique yanga mo continent Angleterre likambo lizali ezali likambo ya secret wana ezali secret ya mabe ya boteki mboka ya solo bravo na bayeba ko kumisa mona mboka nanga ezali mabete pote ezali opinion ya bato pote ata ko lelo na okali bilenge ko loba mamose ya
biso tozosela kaka nanga ya po tolembi pamba te oyo mwana mboka félix antoine tshilombo azosala ezali malamu te tala bavie na biso ndenge ekomi oui bato mosusu ezali mpasi nde ezali kolobisa bango pamba te bamoni mpe ete bayi politike ya congo bakosala mpe eloko te po ete na ntango oyo esengelaki biso mpaso totelema bango basiloji ye bobele balobi oleki bonisisananga mbimbo plutôt ofule jale akinde lokola ye azoluka koyoka te balobi oleki wana yo olaki asalamu alaikum mama jawa aba misima yanga nyonso boye na south africa na mboka yake lupinga yanga mokonzi na angleterre bino banso baoyo bozali bongo na angleterre napesi bino mbote big daniel ngenda mpe jean joquin boso bambotela bino mpe bokaba yango bisika ya bato nyonso bopartage bemission bolaike botya bacommentaire basigeso mpe bajere bopesa badado bopesa baelodi bango baa na france na mboka ya jika ama pire master ya Gauthier Boulay JKM le number 1 océan de la presse congolaise et totika pete ya ye moninga ya kati de dedans azali mpe moko ya molandi océan du Congo Gauthier Boulay nzambe apambola oyo yo mbote yango wana yo tokosepela kaka ke bosunga Congo bokota na kati ya etumba yango bandeko na ngai pasi pema nanga asali 5 ans avant aya kokoma rebelle lelo nanga asali 5 ans na mabulu ya minere yena libota na ye babandi kosepela parce que ezalaki accord na kati ya accord wana nanga mpe azalaki bénéficiaire ntango basololi nanga na kabila basololi ete Martin Fayulu madini tokozwa ye te parce que Martin Fayulu akolinga koteka mboka te mpo ye nde aganyaki lokola Félix azali wana tozwa Félix mais topesa na baaccord nanga yo signe kaka eloma baaccord na yo ezali bakutelaki bango basatola batemo na bango ya baprésident ya bafrika na ndenge bazalaki kokendaka kosalaka biloko bya bango nanga swaki aye parti nanga swaki mabulu nanga bandeki koteka baor abandeki koteka bamatière première na biso na rwanda na uganda nanga lelo soki asali succès oyo mbala moko bayoki ezali mpona nini nanga ateki biloko bya congo pendant 5 ans mbongo wana nanga asali nango nini nanga alakisa biso eloko moko oyo atongi ya malamu nanga alakisa biso eloko nini asalaki pendant 5 ans na bamabulu abandeki koteka na rwanda na bamabulu abandeki koteka na uganda na bamabulu abandeki kotekela bato nyonso oyo ye nanga alakisa biso eloko nini asali ya malamu na congo atongaki nini na misolo wana pendant 5 ans oyo bapesaki ye na félix asalaki nango nini po ye alingaki kaka atekaka ndenge bandeki koteka biloko na biso e bapropriétaire ya biloko bazala babénéficiaire te ye nde atekaka liaka yango na libota na ye nanga lelo soki akomi oyo azali simbongo ya congo na kati ya dili ya koboma congo mpona kosoma mpona ya mwana mboka Martin Fayulu madini oyo aganyaki massivement bapesa yango mwana mboka Félix Antoine Tshilombo n'est-ce pas nanga aza autere ya koboma bacongolais n'est-ce pas nanga bandeki koteka minere ya bacongolais sans cause po azalaki na kati ya badile mpe alliance bon lelo lokola babimisi ye na kati ya copole pendant 5 ans bato mosusu mpe balia po ezali jeu na biso yo longwe totikali kotya delika dima ye mpe ya kolia po ezali etoko oyo bacongolais bamonelaka mo mpasi te bacongolais bango mo bakolo biloko bayebi ata yango te kina mejeketele otaki etumba kane ko tokokela lokondo efa mpe kato na ake mama la chabienne tobengala mama sociale bamama missionnaire na plus fondé tomilengele tobunda etumba nazosenga mbongo papa Gauthier Boulay toza na besoin pile na biso ekufi toza na besoin pile bateka yango ka $20 donc avec $40 kabu yazwi 2 pile po tosasa topesa bainformation ya sikisiki ya menemene mwana mboka Félix Antoine Tshilombo esengeli azala démissionnaire na kati ya mboka oyo mwana mboka akei Allemagne nakokende kotambola kofete Saint Valentin na biloko oyo babengaka ye te mazo créé na nsima na ye nini esalami kambo ya tiela biso nanga au peuple congolais, à nos frères africains et à la communauté internationale. Appel à l'unité nationale pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Mû par la volonté de sauver la nation en danger et de restaurer la dignité du Congolais, la République démocratique du Congo, en tant qu'État. Animé par la volonté du vivre ensemble, de l'unité et de la cohésion nationale,
et d'en finir définitivement avec l'insécurité généralisée, les tueries et les massacres massifs des populations, ainsi que les génocides, les idéologies génocidaires véhiculées par les forces négatives alliées au régime de Kinshasa, avec comme conséquence des déplacés congolais et réfugiés, principalement dans la partie orientale du pays. Convaincus que les statuts et le bien-être du Congo ne dépendent que des Congolais eux-mêmes et pas d'autres, considérant que la problématique de l'insécurité et l'instabilité consécutive à la faiblesse, sinon à l'absence de l'État, dure depuis plus de 3 décennies sans aucune solution durable. Considérant les déficits de gouvernance des institutions nationales et leur incapacité à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rassurer nos populations, entendu qu'il est malheureusement établi que le régime actuel de Kinshasa a instauré plutôt un mode de gouvernance des antivaleurs telles que la corruption, le détournement des deniers publics, la spoliation des biens publics et privés, le tribalisme, la discrimination, les mensonges, la chasse à l'homme, l'instrumentalisation des institutions de la justice et des services d'État, la manipulation tribalisée de la justice, les arrestations arbitraires, les assassinats, les crimes économiques, la glottophobie et l'exclusion ainsi que la division et l'appauvrissement de la population. Vu que le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de sous-traiter la sécurité nationale en utilisant la guerre comme fonds de commerce, sacrifiant les forces armées de la République démocratique du Congo au profit des mercenaires étrangers et des forces négatives qui écument l'Est du pays, y sèmant mort et désolation. Étant donné que le gouvernement de la RDC viole délibérément la Constitution, les lois de la République et tous les traités internationaux conclus par notre pays, étant tous témoins de la confiscation du processus électoral en cours par le même régime à tous les niveaux et sa décision d'opérer un coup d'État électoral, nous basons sur l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Lançons ce jour un appel à l'union de toutes les forces politiques, sociales et militaires de la République démocratique du Congo. Décidons d'œuvrer ensemble pour la mise en place d'une dynamique structurée pour la refondation de l'État et la résolution des causes profondes des conflits récurrents pour le retour de la paix définitive en République démocratique du Congo. Notre plateforme est dénommée Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Notre appel s'adresse précisément aux groupes et sensibilités ci-après: les partis politiques, les plateformes de la société civile, les forces de résistance et d'autodéfense populaire, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, les leaders communautaires et de la diaspora. Tous les patriotes partageant cette urgence de changement sont invités à nous rejoindre sans délai pour sauver notre pays et y instaurer une gouvernance cohésive dans l'unité et la paix, la refondation d'un État qui assume ses responsabilités régaliennes, fondées sur la loi et qui assure la sécurité de tous. Boyoki bino moko. Yeso ka cheka likolo avancé bango bavanda eza théâtre. Bazo sala ba jeu oyo. Pour Félix ayebike. Ni fona pesa bango mabele. Mais bino boyaka la bino. Olandi ba soda la biso bazo yemba. Balobini, biso tokimi na biso biso tokimi na biso tokela biso bandundwe bango bakota na bango. Vous voyez pas que ça blague. Tangu bakokota bakoya bazo memela biso sur tout le coup ya ba Rwandais. Vous croyez que Moussa Laurent Désiré Kabila Salaki Nsoba? Tango yaki na bango aboni kete. Kosa ya bato ezali mabele ya Congo. Moussa lobi à ne pas trahir le Congo. Na koye ko trahir mabele na ngate. Na koye ko teka yango te. Ale guerre na bango. Moussa Salaki butute pourquoi Félix Azolinga sala guerre te. Moussa yaki na bango. Asalaki na bango pe badi. Mais tango amonya lobi non. Allez jamais trahir mon pays. Je suis congolais. Bato bazo senga biloko minene boye. Aboya le bibo bunda congolais bundaki. Pour ni Félix Azo ko de guerre te. Moussa lo baki ko la langue populaire. Yango tozo mona yango de guerre fait la langue. Et pour ça mona populaire. Il faut tout congolais si
ba bibundeli ba machete biloko biso ya bikolo bya biso to salelaka po to empêcher ba chef coutumier bozalaka wapi botelema bazozo bamboka eloko nini boza kosala babejo bobima esengeli to arrache mboka na biso to bengana mona mboka Félix to Tshilombo mais comme bato ebele balingaka mbongo balia ndo moni makambo ekosuka boye parce que nanga Moïse bakongole te nanga azali assassin oyo ateka minere ya Congo pendant 5 ans lelo akomi vedette boye ki vedetarien nanga eza mpola nini si po asalaki bakopi bino boyebaki nanga yango boyebaki nanga na ngangi oyo azoya nango sikoyo nanga aza rebelle oyo bokoki kondima ye te ata mokolo moko te soki boosepene parce que bino boza faible bolingi bobundela mboka te eloko nini ezozanga biso mpo tobengana Félix yoka maloba ya Moi Mapinga o message na ba jeune kinois, message na ba jeune nyonso ya Congo na minute oyo ba adversaire na bino ezali ba ambassadeur te ou bien ezali ba ambassade te. Ennemi na bino ezali Félix muntu abomi bino. Ennemi na bino ezali ba député. Ennemi na bino ba jeune ezali ba ministre. Na minute oyo soki boyambi message oyo nazali kotindela bino bokota na ndako bokende kobengana Félix bokende kopie na ndako ya Félix bokende kopie bandako nyonso ya ba ministre batu babomi bino bangwana bandako ya ba député bandako ya bato oyo bazali kokamba bino nde batu babomi bino bangwana batu bakufisi bino nzala bantu batie bino na chômage bato banyokoli bino bango nde muntu ya kopie na bandako na bango pona kati na bandako na bango bazali na mbongo en espèce mbongo oyo ya bino ba ambassadeur ba ambassade esali bino nini ba magasin ya bapaya esali bino nini te bokota na bandako ya ba député mbongo ezali kuna bokota na ndako ya Félix mbongo ezali kuna oyo bongo ya bino bokota na ndako ya ba ministre bongo na bino ezali kuna botika bapaya tranquille botika ba ambassadeur tranquille bokota na bandako ya batu wana parce que mbongo na bino ezali kuna na kati bokende kozwa mbongo na bino bozali kopie ba magasin ya batu ya pamba oyo bazali na ba pauvre bazali komi débrouiller bino boza kopanza magasin na bango bokota na bandako ya ba député mbongo ezali kuna bokende kozwa bokota na bandako ya ba ministre mbongo ezali kuna bokende kozwa bobenga na Félix asa komi na suka Félix asa komi na suka na batu na ye tokoti Goma fe ya semaine oyo tokoti Bukavu
depuis ya semaine eza koya tokozala na Kisangani. Bino ba jeune oyo bolingi boya na kati ya armée. FARDC bozak aza kotindika bino bana bokufa pamba. Boko kende bango mutu bazwaka ba million. Batinda bana na bango. Bozako kende kokufa pona $80. Bazali kokosa bino ke tobundela mboka te. Bozali kobundela nde pona ko protéger pouvoir na bango. Bango batikalaka na pouvoir banyokoloka bino ba jeune. Ba jeune bondima te mot d'ordre ya koloba ke bokende kokota na armée te. Bokende kokufa pamba pona $80. Tala baninga na bino ndenge banyokomi kuna. Maya komele ezali te, ele kokolia ezali te, banyokwami konyokwama. Dans l'entretemps, bango bafani na bandako na bango na ba million, ba kolia ba komele na bana na bango. Bondi makokota na kati armée te po boko kende kokufa pamba. Yango na message pe na pesa ki pona bano oyo bazali na makamuna lobaka yangoyo. Piye bien bon, ndenge zo sala malamboka la biso, kabu ya chana nkula na ese, ba piye ba brasserie na ba dépôt mboke komaka ya pillage. Mais essayez de total ça va conduire que to lingi bile soute parce que bango de baza cause ya makambo to somona passe lelo bango de batu banyoko libiso bango de batu basali makambo oyo bango bazo mata pepe ko kele ko sepela mais bino ba congolais bazo souffrir alors pour la nité to sangale tuluku ya batu et là connaît na yoka ndeko la ngate parce que ba ambassade peut photo piller pour balongwa toi la personne bango te bazo porter sur le côté visa et comment passe la mboka on okozwa yango te ba ko compliquer yo okosala boye pozo visa il faut comment ka lokola bango non ba yaki na mboka la sokosala pour ne pas aider le Congo bango ba yaki pour la copier alors tous on a besoin ya tous la ba correspondant moko te à monde entier parce que bango bazala soit familier de biso basa ko boma biso mais ne ko assassiner contre biso moko ngeza mabe il faut tourner maintenant vers le nord ba konzio ya mboka to benga na bango to beta bango to pekisa bango kosala po ba yeba ete ba congolais ba tomboki mais ba congolais ba lobi nanga yaka nanga soyela bilo la biente ba nanga basoya po ba récupérer mabele na ba occidentaux na ba rwandais bazoya po na kosala bilo mabele biso sokoka kobunda te nazo regretta ta milliers bana oyo basangole na ba SC na wapi na kandaka po na kobundela mboka. Je ne pense même pas que bana na ba kozala bango bien to rega ko bomisa bana biso pamba parce que ça guerre politique o Félix yemo ka sa cause na ngopa yebi ayende ko balkaniser mboka so so kosaka parce que papa oza la passe ngaka matata que le fêter c'est par la tête alimentaire et puis ba ridiculiser ba rendre inutile aucun nakala ba mboka ba tsoba osa ba kamna bango baso benga ote baso considérer ka yote parce que baso mona o mutu te comment mboka na yo eza ko kufa mais yo so lingo sala kebele ba voyage pour
Mais malheur à la terre et la mer, hein, car le diable est descendu à niveau d'une grande colère, Félix. Sachez qu'il a peu de temps hein, pour bakoya la ndeyo loulou. Biso ba Congolais te permettre ba monter pour te signer d'aller au Sabamote. Alors tu allez kosenga na bino bande ko la biso. Ba diaspora partout dans le monde. Nos musiciens congolais. Boyoka mawa ya ba fan na bino. Boyoka mawa ya mboka na bino. Tous se révolutionner ensemble parce que rien ne va. Bino pas besoin de faire parce que vous êtes des Congolais. Pas qu'on refoule bino ba ko benga la bino le loba. Parce qu'on a déjà qu'on refoule ka batu ko benga na bango malé mais parce que bazo mona que ba Congolais vous êtes des lâches. Autant dit la bango ka batu. Mais besoin ça n'a rien la mboka la bino. Il y a de l'autre diaspora ba sunga ka bazo financer la bango la bango. Pour ba sala musala. Il faut qu'ils chassent à la poudrière pour tomber sa bango. Aussi longtemps que besoin que l'ennemi est là. Ennemi contre là c'est facile. Vous croyez que l'ennemi a zoya pour la yo? Azoya pour la yo te bande kolanga. Il faut qu'ils chassent qui peut collater la poste à la bino. Nazo benga bino mo la mer de Brie de l'Autriche. Tolobi makambu ekobeba. Peuple congolais. Oui, bolobi pour la nini basango bakutala kina nanga. Dimanche tokokele machin pour le koboma l'église catholique. Mes frères et sœurs congolais. Bato baso tinda bilo la biloko la babata lokuta. Bon banda partout déguerpir bango la palais du peuple. Na Sénat partout. Na présidence bango bato baso dembo ya mboka. Bango de bato baso la biso za ba malere. Et non les sango basa église du village. Les biso to za combiné du village bato ba onti baso parce que to zo baka musolo. Mboka ni le ko vivre makamba bo. Un intrus. Oh, il y a une nation, à payer nation, à téka minérer nation, d'un coup lever rebelle, pas au bien batalobi, pas au niveau pour rejoindre qui va rejoindre cette bande des assassins. Oh, parce qu'il y a un bon la biso biloko la biso c'est facile. Ndekolanga il faut tout ça l'opération. To yebi banda ko la bango. Opération. To pe ki sa bango ko lia biloko la biso ba mbongo la biso ba mi tout ko bazui, bikola mi tout la biso. Les gens qui sont biso ba osala appareil portable oh yo yebi ko sala moto eza makila na yo ordinateur ba batterie électrique basa ko industrialiser ba mboko la bango la biloko la yo makila na congolais. Alors comment yo soko ko revendiquer ba droit? Congolais to revendiquer ba droit. Congolais to bunda muta ko sayote. Oui ba catholique ba yebi makambo. Mais ba ko ko sengela biso pe dialogue ya lolenga bozo baté. Mais quelque part ko bango baso luka kimia. Mais quelque part, on a laissé un dialogue, on a Congolais faible. Pour Makambango. Nous les Congolais, nous sommes faibles. Les belés, les belés, les minéraux, les belés, les belés, il y a Makambo, on s'est abisso. Bango va considérer Congo et c'est le Manambokani. Donc, on continue. Plutôt, on va lombango que moi, on va faire ça, tu vas à la démissionnaire. Mais sur le bureau, quel démissionnaire est un date pour aller pour bébé, ça y est. Pour faire le Manamboka, à ça qu'on dire, si vous êtes mené à ce maganki, aussi longtemps qu'il est faible, on ne peut pas accepter. Soit bateau de commandement, c'est pas moi, Mboka Martin Fallou m'a dit. Bande Kolangai, Bozali tellement belé, Lik Makalaki prisonnier de Jésus. Yani Kota Mutunga, Guillaume Ngangulao, Bozali belé pour mettre Angola le bondi à botar de bonheur et monsieur Okome la bino, Mamour d'Angola la mokite na Florence Maton domino. Ma maman est moto mosimamité. Totele ma maman Célestine, totele ma papa Michael, papa le frère de maman Clarisse, boza la Canada, ma maman Suisse, maman la jolie, boza tellement belé maman Samuel, bon de la capola biso, bon pesa pe misolo, Paul Kishasa et soit fait. Soit Kishasa est fait. To kimisi ma conduit oyo, à ce moment là to hôtel nanga, ba ko kabisote. Na awa de la sali ko bela tout Congolais conscient. Et tout mbezali, ma beleza ya biso, ba kokota, ba kosala tout. Mais moi na ya Congo, côté Kamboka la oté. Résistance c'est ça là. On ne soutient jamais Félix Tshisekedi. Peut-être qu'on tient la soutenir à table pour le mot côté. Yende la biso il faut to yoka na sur la babé. Il faut l'ombala mboka la biso. Il faut marquer Fallou m'a dit à récupérer mon continent. Beaucoup la kaikala, tout bonne tout le solo. Tout ça na vérité. Nzambe azali mais muta soit qui m'a condamné. Les amis mon mboka marqué Fallou m'a dit. Na yende to kota pour la kosala makamusu na simino to sala makona ngala. Congolais nyo sur téléma. Partout azali mon mboka. Olala te. Bundela mboka na yo. Mboka eza mabe. Mboka eza mabe. Botambo la carte électeur. Pour la nini, basa la belle mabete ko bozana na identité. Pour ce que la basoda bakanga oté. Comme pe couple basoda
mais na bendi bilo matoi partout vous avez fait fort avec le groupe démocratique za la carte électeur malgré ba pesa yango pe bande ko na bango ba rwandais mais biso tozolo bakaka mboka nelenge etumbelenge passer wili na moka bino banso bipai biso bozali en tout cas ba mama bonheur ma maman Émilie douce pepe la mbetolo mama Mosikie Mata mama nangai Eugénie Manga petelo nangai vraiment Nzambe abatela bilo Valérie Petelo président Valère Mangituka bino tout ça la poste la bino na lisanga la bokasi ndeto longa Ingeta. Merci la Kaboula l'homme puissant, l'échange par l'équipe qui gagne. Merci la Pape Dje, directeur de recherche stratégique et personnel, nous allons partager l'émission. La patrie ou la mort, nous viendrons vous partager l'émission, vous s'abonner, vous liker, vous combattre, Bangouna, pour vous les puis surtout la patrie ou la mort, nous viendrons, la perte d'autorité, nous esprits, la guerre, parce que nous voulons la paix.